site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grace Mbisi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Batougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Attaquez, chérie, Harry. Idée, comment les Balisa mwana mokatimile. Kongole mamosaka. Balisa mwana mokatimile. Johnny Pelé Pastoral. Bakatamile. Kongole mamosaka. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengi ma. Daniel Smith. Elengi ma. Teresa Bilenga. Elengi ma. Grace Mbisi la sexy. Elengi ma. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des Zéro à Héros. Maintenant le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Soukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Elemo, Toza Bilemo, Bozali Bilemo Kati na Nkolo Yesu Masia. Tonga Pelokole, Tonga Ekomi, Tango Ekomi Ebelemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi azako kota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des Zéro à Héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwala. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de Zéro à Héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Bonsoir et bienvenue sur Congo Elengi. Congo Elengi, Elengi toujours Congo Elengi de Grace Mbisi, la sexy, ma patronne. Je suis là pour vous faire plaisir, pour vous divertir, pour vous donner des actualités. Il y a ma musicienne à Bino. Je suis là, Grace Temo, la banane de la presse congolaise, le passeport rouge, le passeport diplomatique. Alors pour aujourd'hui, Toza, na commune Yangalema, plus précisément dans le quartier d'Elvo. Pour nous la micro baladeur par rapport à un sujet de comparaison ce qui concerne l'animateur en Abisso à Congo. Toza la comparaison à Liboso, comparer Jean Tamissine, Wenge Musique à BCBG,
c'est le Scrum Papa Mapasa et puis Spawn Macintosh, Bill Clinton. Tokita sur terrain, bon mon abavi abatu muna mutu aropona en fait animateur a marqué tout comme mutu musa aropona Bill Jean Tamissine ainsi de suite todo kita na Delvo bon mon bana Delvo na micro ya la banane de la presse congolaise quoi bana Delvo ba PCli bon mon a to découvrir ensemble na bino bana poto tokita sur terrain play. Bonsoir tonton. Bonsoir maman. Toi ba kombo. Moi c'est Yannick Massaïdi. Yannick Massaïdi de la commune. La fin de la commune en Galima, précisément la Prince Alalou. Ah d'accord. Alors Yannick Massaïdi. Au courrier bisabi sur selon yo. Na ba animateur on tangi là yo. Baza 3. Nani c'est le Scrum. Jean Tamissine. Nabil Clinton selon yo animateur nini au mon selon yo mona que a marqué yo tilelo quoi. Ah pour ngai za makitosha taka donc monseigneur Dangwe ina markanga makasi. Monseigneur Dangwe Jean Tate. Ti. C'est le OPT. Ah bango no smaya kala. Et lo nyango monseigneur Dangwa sala penda o a marqué Yannick Sileo. Ah sala ebele na Congo taka Netini. Donc surtout cheneti na banzembo asali mikolo surtout nzeta mino palo liango mabe. C'est le ou télématate zoua. C'est le télématé. Ah bon c'est le à niveau morona Bill makitosha leki etaka monseigneur. Donc c'est le télématé bon nani vient nani janta pas télématé. Ba kokate taka makitosha kanga masolo nyasa. En fait bato na tangeli yo moi je pense que ça ba aîné il y a ba animateur ba ça peut ba o ba marquer ba peuple na mais to comprendre ba aîné ango ba omi ko boya ba jeune ba bimalelo. Donc ba homo le kana TV ba boya ba jeune na bi tout ba bimara so ba boya bango mais bango lelo ba linga ko reconnaître ba qualité ba ningati donc ba zo boya do ba boy pona bango kaka bango ba ba danger ba zo boya o nganani na ebiote o lo ba niso ya. Non, bana mikende baza ba impoli trop bali ko manquer ba mikolo. Donc tango manquer mukolo faut répondre na ndenge moko mabe. Yango sali ke Jean Tamissine boya kata fumba. Ah, Jean Tamissine boya kata fumba. Boya o mabe. Ah, Jean Tamissine go boya kata fumba, te taka kata fumba nde kangi kin mo. Donc to golo ba kin te disons monde entier taka Marcelo abinango Neymar abi. On a ba preuve. Oh, Marcelo pena Marcelo na Neymar babini kata fumba na match à Brésil donc zou mabe. Donc pour yo donc kata fumba international. International taka kata fumba. Bonsoir papa. Bonsoir. Toi ba kombo nao? Ah nga kombo na nga R9. R9 neti vina no Fiji. R9 alors on va na commune. Nga va na commune Ngalema. Commune Ngalema. R9, tous un sujet, je ne sais pas si tu as bien un sujet de comparaison ou quoi. Tous un 3 animateurs, donc on a le combo à 3 animateurs. Yo ponelanga animateur, yo donc c'est là yo pena yo a marqué époque n'est pas tika na bana la batu. Donc tous un Jean Tamissine, Wenye musique à BCBG. Tous un c'est le Scrum Papa Mapasa, Nabil Clinton, Spawn Macintosh. Donc c'est là yo na bango 3 wana pena nani penza yo a confirmer quoi. Pour l'anga battant misa to tangi. Un an à fan à BCBG, mais Bill a marqué une époque, Bill Pena a zappé un grand animateur. Donc pour nous, tout est janta, tout est sérieux, Scrum Papa Mapasa. Donc pour nous, donc Bill Clinton avec nous ensemble. Allez qui bango. T'as un fan à BCBG n'andimie. Ouais sûr. Nasir. Alors, et là il y a un Bill Clinton à sala. Tu craignes au Bill Pena sala. Pour marquer au tina ba niveau ana poto tiane timutulora Jean Tamissine to tepena selo Scrum boy bango pona yo ndimi ka Bill Clinton elo ni Bill Clinton la sala to craignini o bila sala o e marquer au ti le loto e marquer monde ou Afrique ba créer veze belé ba créer venez belé misu venez bunga pena neti ntanga tamo ba créer net ya o beta net en school ya ceux qui ont gagné, ceux qui ont gagné sa billetté n'est pas créé en apena. Pour nous, on avait dit créana et kanga. Pour belé basala le la baya le la vie mais ba kokati basuka na banzela. Nitina. To kota neti mwana ni o j'ai ça kaboya kayana. Yo benga j'ai ça mon abil. Mwana ni mais aboya vie. Est-ce que benda bila robota moi neti j'ai ça? J'ai ça kama na bil. Ye mwazana ye ba ke via leki na boulot. Manga moyo. Alors bato na tangeli yo
baza na robenga bango baza ba doyen na monde d'animation donc Bill Clinton Janta na c'est le Scrum. Alors mais to comprendre te ba grand yango ba komi ko boya ba jeune oyo ba bima lelo do ba homo boya bango na ebite bango tong ba bimara ba nyoso ba pesa bango chance mais bango ba komi le so ba lekina ba écran bazo boya ba jeune donc pona bango kaka bango banda ba bimara kaka bango no ba mbali ko sentir ata ba jeune ba bima lelo ta bon ba jeune lelo nde ba e mabe fa ba luka bazana ba doyen ba e bandenge ni ba ko évoluer bazala au plus niveau ku ko leka ba vie na bango bana lelo donc ba e mabe ko manquer ba bene na bango ke na manda ndule ya bongo te. Alors ceux qui ba jeune lelo ba e mabe yango nde sali ke Janta aleka na émission aboya kata fumbwa aboya ngo mabe makasi est-ce que yango nde donc ceux qui ba jeune lelo ba ya mabe yango nde ko sala ke Janta Missine aboya kata fumbwa te Janta ko ka boya kata fumbwa te kata fumbwa kangi pe na masolo kata fumbwa taka mumbele ndomba bina kata fumbwa. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Troye bakombo na Wati B500 giga kilo mbinza. Wati 520 giga. Alors 520 giga va na commune. Na fait na mbinza delfo bato ba 6000 mbinza bango yo fuma ya lo bela kuteate. Alors d'accord. 520 giga bon tout ça sujet mon awa na bitu na bengo sujet de comparaison ou de quoi. Na otangi lo 3 animateurs. Parmi les animateurs, on entend que les animateurs au monde qui a marqué bien à l'équipe baninga. Donc tout ça na Janta Missine, Wenge musique à BCBG, tout ça c'est le Scrum, tout ça na Bill Clinton. C'est non yo, na ba mi ça tout, na na vraiment à beta ko les baninga tout. Ah, ngaka Bill. Yo be Bill sous. Ah, ngaka Bill, ta Bill. Linga belo ni Bill Clinton na sala a marqué na nini to crini ya Bill oh lelo vraiment e kangati lelo bien elo ni Bill la sala quoi ya grave o a remarqué o ti le to remarqué ba tunsu ah loka ba chana beta ba Fukushima ba chana Mukusa banzeta mino rato ka yango na lelo ya trop donc banzeta mino donc pona yo dans Spawn Macintosh gara Macintosh ka alors en fait je pense que Spawn Macintosh c'est le Scrum na Janta Missine baza ba grand na robenga bango baza ba aîné par rapport à la génération actuelle na monde d'animation mais bango tant que mikolo ba mi ko boya bana o ba bima lelo ba mo boya bango donc pona bango do bana na baze loroté car bango mis en fait bango mis donc bango génération na bango ba li même pas ko reconnaître ba effort ya ba ninga ko lo ba niso ya ah wana habiter ba ça va te mémo beka ba loka ba compétition mo loka ba bimambe ba kani na sera yebi po Janta aboyi kata fumbwa abia ye bien onti ezala bongo tinga pe na ko beta bon na ngobe mi mama pa aboya ba sentiment mais ça mtema ondima boto sande donc pona yo donc Janta ninga na ça mtema ondima na maboyi na wa bon ka ninga yo yebi ninga pe na yebi ils ont eu le thé on tuna so na ben ngala tuna ta nga be aboya on ka sa ba sentiment bato de na biso nga pe na ko sa bo mo mtaboya ngombe na ça mtema ondima mtema mne a conscient bani donc si on comprend bien selon Wati 520 giga Janta aboya kata fumba pa boya mais na ça mtema anzima na tigre quoi mais oui ça bongo ya le bla ko mingi ate d'accord merci beaucoup na le fois 4 star bonsoir Noko bonsoir Droye bakombona Regindo Mbasi. Regindo Mbasi na commune. Navani na Ngalema. Ngalema plus précisément. Nos zones. Zone. Alors Regindo Mbasi, en fait, aux sujet moi, genre sujet de comparaison, to comparer non tant que les 3 animateurs. Sinon parmi les animateurs on entend opponé nga o markayo. Donc on l'équipe baninga o azad danger. Donc tous na Spawn Macintosh, Bill Clinton, tous na c'est le Scrum na nani, vient na Janta Missine. Donc parmi bango misato animateur nini o marka auto a marka Afrique monde entier quoi. Bon, parmi 3 animateurs wana oyotangi bayebina bango mais muto ali karama repasa la kaka. Bango pona bango no sumuta markanga makai c'est Bill Clinton. Ah, you be sous Bill Clinton. Spawn Macintosh pour tout monde ya binisa partout, tout monde etina ba publicité ba kani ba coupe du monde ba mona donc abinisa partout. Donc yo bendo boy no Janta, boy no papa mama pas soponika Spawn. Te za makamba ko boya te na makamunas tu oya le karazala kaka. Poso yi bango pe bazaki danger benga bazwa bango pe. Donc tellement baza danger te bazwa ki Bill pas za danger. Alors crini nyango Bill on boire pour défendre na ba niveau. To lo nyango Bill la sala o marka oti do crimo bendo zala atoza na nzela so yo kan eningisio.
Bon, Bill Clinton pena tout le monde a une animation misusu pe ba yela biso baki Congo baki mboka mais tout le monde a Bill Clinton ba memela biso ba chiluba na bandule moi qui on chiluba moi mke ça biso bien toi tout baluba di bananu luba katusha di kudimanto bonchini bwa kadisha bandona tulonda bien chenu bona yo comme charme na bito so zapeka muzika bika mama nule ngape na tanga ma musique mwana mamuke na ina on a senti pena donc touche chez Ali. Alors bateau n'a tangelo misato. Je pense que baza ba génération baza parmi ba génération il y a parmi la génération liboso dans monde d'animation. Donc quelque part faut to respecter bon mais moi j'ai l'impression bon on va aussi respecter parce que bango ba vieux wana ba komi ko boya ba génération actuelle. Donc baboy neti prévané baboy kata fumbwa janta leki une émission mo boye dimanche a boy kata fumbwa lobi ayebi yango te ata yo mo selon yo bon omoni mara mususu ezana mutu musupe le to mona ngo azana kindoki moko concert mazomi yebate wana kindoki nkosi te na lobi ka kezana batu mususu mona bazana ba kindoki moko concert ba mi yebate na minute lelo ko zo mona moko mukie yebisi. Est-ce que vous avez entendu ça? Tom so yebi so peke na yebi ete mais la mito so tino yebi lo beso yebi na yebi so yebi ke o yebi lo beso yembe na ngana eloko mo lo beso yemba yembi tam suka tam fumba to tam so yebi so bibio bibero mais est-ce que so yebi yembe na eloko mo ka janta misino ka pena beti mutu bona yebi na ngata siko mutabongo azobini sabate bele ba Neymar utabini ka tam fumba ni kama Neymar on yo ka on trop Neymar abini ka ta fumba ata yo mo Neymar na Brésil en Amérique du Sud kuna Amérique latine Neymar yeba ka ta fumba bito Marcelo pour respecter quand même Neymar kasi po ba yebisa ke eloko moko mutasali ya bien yeba na ka partout yango mona ka ke koto na rebiso zen eloko mo ba yebiso ke moni muyibiso ka yibi mbunda balanda ka ete posike ebeta boyo ka ke mbunde kenda ekuna na moyibi te natangi koma mutu te ya kimoyibi mais na yebisi yo ka ande po comprendre ke babina ka ke logo ezabia po net na micho ko yebisa nga na micho yebisa nga krini ne kangi mboka na micho kri kangi mboka ezaka kata mfumba po partout ke ne fois même ba jouer na so congolais to mona mumbele ndombe kuta na Qatar mais soka chebia zo bina kata mfumba siko point vane po yebisa nga ke krini ni o janta misina bwaka ki o na libanda kuna ba mise to ba jouer ba bina ezate. Mais pour les moments, ça kata fumba. Donc pour nayo janta sai mabe ninga boy kata fumba. Moni na kokondana ngopona nini? Parce que tout le monde a rappelé dans la TV, ils appellent un mutu musu sera ça ene logo ne mora bien ba tupé ba ndima. Mais pourquoi pas muninga ça le logo mo ezo binisa? Yo ki boya e. Donc on est à boya ngona ignorance. Ils appellent ne mora yepetanga ya rappelé na ba ki soki ki parle nzonza ko. Moni quand même que tangi écrit ne pe moko se ka ne pe danger. Danger zaka courant. Danger zaka courant. Parce que 6600 volts ba komango danger. Muta sikana zame oza danger za raté mais muta sala ke loka bien faut ko apprécier. Donc à net minute il faut te reconnaître quand même que kata fumba international. Tes amama mako reconnaître tes années na minute ne faut ko bango lo beso ne muta simbi na animation. D'accord, merci beaucoup pour la disponibilité là. Ouais, merci. OK. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux de Congo Elengi. Je suis là encore une fois de plus pour vous faire plaisir, comme je vous l'avais dit au début de cette émission. Grâce Temo, la banane de la presse congolaise. Grâce Temo, Nakatsa Congo Elengi, de Grâce Mbizi, la sexy, ma patronne. Sopo Boyango, au Salika Mokilina, je m'en fous. Alors, Bana Poto, Bana Amérique, Bana partout. Pour Congo Elengi, et la mara partout. Congo Elengi tina katia mayo na zamba au place coûte internet c'est comme raté Congo Elengi et comme mara pour Congo Elengi toujours Elengi bino mo bana poto bomoni nde to kiti équipe na biso to kiti na caméra na micro na nga banane de la presse bomoni bana delvo ne ba peseli nga lobi na ngelo te bino mo je pense que bomoni mais la plupart ya batu oyo to interviewer batu oyo to ba intervenir batu mingi ba poni na bango Spawn Macintosh Bill Clinton. Voilà, donc ce qui nous prouve que Bill Clinton, c'est un maestro, je dirais, je ne sais pas si je peux me permettre, c'est parmi les monuments, c'est un monument, il y a animation congolaise, donc pour la plupart il y a Batou, Baponi, Bill Clinton. Alors merci à toi Spawn Macintosh, merci à toi Bill Clinton pour la sala malam, sala, tilelo, bana delvo, banzimayo, pour sur 100% je dirais que
90% ya bato baponi Bill Clinton bana poto bino mo bomoni. Alors l'exhibition qui spawn na Kitoge, c'est un bosseur. Alors pour la suite nakoki non, remercier non animateur Nabiso Nyonso. Premièrement, je remercie Bill Clinton et puis je remercie c'est le Scrum Papa Mapasa. Je remercie aussi Jean Tamissine parce que ça va animateur nene ya mboka Nabiso. Mais pour le sujet ya Katafumwa ya Lobeso Bomoni bino mo batunde ba réagir. La plupart batu ba sepen na ngoti. Moi je pense que tout ça va congolais. Tout ça musala biso nyonso tout pour na totombola ka musique congolaise. Il y a de cela, je dirais, une année ou 6-7 mois passés, tous ceux qui menaçaient la musique nigérien, ivoirien, menaçaient quand même pas respirer. Alors ceux qui bana on peut pas bimalelo, sala pe musala ndenge Bill Clinton a sala musala na pe on continue ko sala po bana del fo banzimaye. Alors ngana osenga ke bino pe ba ene bo pesa bango chance bo tia bango maboko po biso nyonso tout oza ba congolais to bundaka rapona ko tombola bendele ya Congo pona kolonga to longa na masonyo to utaki parce que ba nigérien ba torturer biso fimbu dans chicote. Oh le ba vient na Félix Oazé quoi fimbu donc to na période de fimbu mais to respirer quand même na comme to na hôtel la chaîne wana Africa numéro 1 Trace Afrique machin na comme quand même fier na biso ba congolais parce que to zongi yango wana ba génération actuelle oyo bazako babunda pona ba meka ensemble na ba vie na bango ba tombola kaka musique ya Congo vient nga janta oza monument ya musique africaine na biku to congolais te musique africaine vient nga janta misine o sala pe babilo que tika na banali ya batu etika là mais vient nga Lobeso azana robenge mwana parce que Lobeso tigre abimi après yo mais ceux qui banango pe bazo sala quand même musala o ezo se pays sa batu vient nga il faut on dit m'a payé, encouragé pour multiplier les efforts pour n'avoir tombola drapeau et la musique congolaise parce que n'habite so boye ba secret ya ba Nigeria to ya ba Camerounais to ba Ivoirien wana. Moi je pense que secret na bango za unité au monde que des vidéos à sali featuring na Marvin Record au monde des vidéos na Tiwa Savage au monde Don Jazzy na Tiwa Savage. Alors biso peso to comme na niveau ya réflexion ana je pense que musique na biso et qu'on m'attend encore au-delà plutôt comme on a un niveau au Moussou to tika ngokala. Alors là je remercie l'animateur Nyon surtout na remercier Bino pour bossa bozo sala musala kaka pour na fierté ya biso ba congolais. Je pense que Tokomina Souka ya en fait je pense que conseil on a pas suivi dans Jean Tamissine à tes internet mais n'a pas fait dans Hollande non pas à brancher Hollande ngo à mon akep petit nae là nga mona Souka bimi on a presse quoi vient ngai la banane de la presse congolaise appelé au conseil na nga moi muke mais vient nga Nzima Lobeso et ça là est l'autre côté écouter et l'autre côté parce que bino boza na bino ba icône pour botika na banal tout comme peut tout monde na ba no bazo bimalelo si je peux citer ba animateur ba bimi na rotanga na tangi Lobeso na tangi Bercy na tangi nani Cédric Yamado na tangi Général Tumba na tangi tango fona na tanga ba animateur bango nyo surtout na bino na bango to sala bo sala ka musala maroka pona ko tombola musique ya Congo. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. J'avais le réel plaisir de vous présenter cette émission. J'étais là pour vous faire plaisir. Tokita kina équipe Mombaya Congo elengi a na Delvo na commune Yangale mana Montikile bana Delvo bana ba pesi. J'ai été assisté par mon frère Yannick Massaïdi assisté à l'émission et puis là déjà je tiens à saluer quoi Yaye Eratakate, elle on l'appelle Grâce Mbizi la sexy. Yo, boya Grâce Mbizi yo nani. Osez l'autre côté. Tu n'es rien du tout. Boya Grâce Mbizi non comme un niveau on a été boya Grâce Mbizi pour un danger. Grâce Mbizi avant dans la poto mais elle fait la buzz ici en RDC donc ça au moins on peut le reconnaître. Grâce Mbizi la sexy ma patronne quoi. Patronne nanga mutafuta nga. Mutasala kenaza la swag, mutasala kenaza bien à vivre bien. C'est elle Grâce Mbizi de big dédicace à toi. Je t'aime beaucoup ma chérie. Je remercie mon coordonnateur Mike Lokamba. Je remercie toute la grande équipe technique de Congo Elengi. Je vois là derrière la caméra Michael Mobali a filmé. Je remercie encore une fois de plus Yannick Massaïdi donc qui l'a delvo babé zara namutune en tout cas na habité sera ko ma kilo. Je remercie David Lutete.
David Lutete, le big dédicace à toi, un Angolais de plus au Congo. David Lutete, de gros bisous. Je salue encore Gémen, quoi, en direct de Canada. Maître Tony, en direct de Paris. Ma maman chérie, en direct de France, quoi, en direct de Lyon. Elle, on l'appelle Martine Kolegoloma. Donc, maman Salangala Salalelo, quoi. Maman Abotanga, maman Aborolanga, quoi. Je t'aime beaucoup, ma petite maman, et je remercie tout le monde au Balanzi émission. Penabato Balinga, grâce à la banane de la presse congolaise, Balongola Raposo, Baliara. Donc, je suis Miss la banane. Connaissez DJ Amaroula, Mister la banane, Miss la banane, quoi. Le passeport rouge, les passeports diplomatiques, quoi. Passeport Morako, Tarakotara, partout ici, Gayo, Roko, Tara jamais. Le place on a la Kotaka. On a habité aussi sa carrière qui journaliste, journaliste. Sa déontologie journalistique, mais fais gaffe quoi. Fais gaffe pour l'autre côté. Alors sur Meki Rosika, je vous aime beaucoup. Bye. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. BCDG Normandie Export. Olingi, vas-tu de l'Afrique et des ponts canaires? Mituka, ezokoma. N'Afrique nyonso, ezra ba carton, nyonso na ba conteneur, talaka na minito yo, eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko, to sali yango ya biso moko, balokoka, eza ya biso moko. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce Misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Riches Krame ya komone la sexy. Yena ma César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos 6 sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier. La sexy. Yemoko Serge Kabamou. Adake chérie yari. Idée, comment les pieds. Balisa mwana mokatimbile. Obole mabosaka. Balisa mwana mokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Bakatambile. Obole mabosaka. Mayebo. Loso. Boye playe baba mabasa. Fonsi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi.